Saratola TV. Fali o alakaki yango asayenini akokisi bande komi balé o bomoni bazuite ba ozwa visa Saratola TV. Est-ce que moni soda nenga otambola na arena wana mbila za na arena so lingi to yambola njili ngape na ozala na aéroport mikolo nyonso na Saratola TV. Et puis tant ba kota ki ba bede ki bonzo mbala mo ba billet somba Air France ko so ba kota ki ba place te wana fali te wala ko benga pe Air France ye mo raza ye mo Air France nga vanda wa raza appel la fali ye mo Air France mako nga benga Air France Saratola TV. siko lelo o Sandra ndimi na yo ofungo la guerre sinetinga na zaka na ba analyse nga finga la ngati mais est-ce que Cindy olala anike ye moko abimisa Cindy sans soutien Saratola TV. Cindy akoya motaka alors ça sert à rien yo kende ko consulter bébé tout na ye vie na fungoli guerre. Saratola TV. Donc on peut comprendre que ceux qui Njora a réglé Kofi, il y a eu des antécédents. Sauf que pas Jaël allait la la pas Kofi là. Il fera pas la Jaël la place à Cindy. Si qu'on manique pas les laka. Est-ce que moi la manique les la basoye bon moi. Saratola TV. Lobby à Ken non mon aide à combattant. Ken en tout cas, boké tu as lobby que on sait qu'até. Bokangada chalelo hein. Saratola TV. Ah non, on a pas trouble à réfléchir et l'on a fait ça dans 5 ans naï. Ah bah on a roté quand 3 mois. Donc bah tout bah non on a quand pas trouble bah on l'a pour toi fali yo le boy attaqué fali. Bah on s'est contrôlé t'es. Au fin ça confie. Saratola TV. Ana mo ambae. Et comme tango topo na molobeli na biso. Candidate député national. Yewana Ketia Olangi numéro 323. Onanza. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba ngoki Toko, au kanise suki bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Et kobanda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko bete la bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi siko na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka et sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa et kozala kitoko na niveau ya 2 fois té. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps
c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya Bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Saratola TV, la chaîne qui assure, Mesdames et messieurs, bonjour. Excellent week-end à toutes et à tous. Partout à travers le monde, Bolanda Biso. Moussala Nabiso Ezali, ya ko informer bino. Ndenge tolingi to informer bino na ngonga oyo. Concernant la musique ya Congo, que ezana moko ya ba Congolais azali ko pepa drapeau ya Congo na France na ngonga oyo. Na kombo ya Fally Ipupa azali ko beta na salle oyo eleki ba salle nyonso na Europe na munene. Na salle ya mibale ya munene mokili mobimba. Donc ezali deuxième salle ya munene na mokili mobimba. Ba bengi yango Paris La Défense Arena. Fally Ipupa azali ko beta na ngonga oyo mama na concert, c'est-à-dire so tali déjà montage ya podium, montage ya ba instrument. Mwende total na ba documentaire ya ba Michael. De total na ba documentaire ya ba Céline Dion. Donc ndenge ka to mona na ba montage na ba documentaire, de to mona na ba film. Que un grand concert et beta ma ba instrument zo uta de part et d'autre. Bafle moko ko ça la 5 mètres. Donc, Lelo, un Congolais, Azako Beta na salle où ils allaient la plus grande, il y a Europe, deuxième dans le monde, et tout ça, en général, le seul mot que nous pouvons dire, est que c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. Communauté congolaise, communauté africaine, c'est l'Afrique qui gagne. Partout nous sommes. Moi, je m'engage pour dire que c'est l'honneur de Koffi Olomide, c'est l'honneur de Ferregola, c'est l'honneur de Weranson Jibem Piana, c'est l'honneur de Papa Wembappé à son âme. Je ne pense pas que ba acte ya boye. Papa Wendo Kolosoy Bisika Bizoye na Lilita, je ne pense pas qu'à cause sepela nangote. Il est d'accord parce qu'à mon que ba koko boye, ba ko défendre ye malamu. À plusieurs reprises, j'ai essayé d'appeler ma consoeur, ma soeur. Sarah Tola, Ndengeni Nikuna, Sarah Oyambangati. Sarah Oyambati a changé de numéro. Azan à Paris a changé de numéro ou bien Sarah Zanakin, Nazo Benga Sarah Oyambati. Sarah Kepoto, Sarah Ke. Vous comprenez, Nazo c'est mon ké na yété. Je dis seulement Ndenge Magambouile Kaki. Nameki un peu ko Benga Bev. J'ai essayé un peu d'appeler mon frère Tonton Bev. Tonton Bev, à qui tu tournes? Toi qui as rendez-vous, vendredi, tu tournes. Bon, il y a Mbangati. On se pose la question. Après, na zongi simanabia et ça la nango pe na ba orchestre. Que orchestre voyager que poto même musicien mo boati Kali. Animateur à Tikali, musicien à Tikali. Dans le lenge mo to moni Sarah à Tikali. Pitié. Bev à Tikali. Pitié. Moutalika soit Tikali. Pitié. Aïdor à Tikali. Pitié. Sarah Tola à Tikali. 12. Sarah Kominaye. Azolo bela susu falita como lo bela misa mususu. To fala to pardon. To Sarah reste toujours wana pour na ko défendre le valeur de son artiste Fally Ipupa. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Toute Info Télévision. Vous êtes sur Saratola TV, le meilleur fan du monde, la communauté exigeante. Moi, je vous aime beaucoup. Les autres samedi, les longs de concert à Fally, les longs de Congo et Zali ko ça la fête, Afrique et ça la fête na France. Saratola ndimi quand même que les gars na plateau nanga. Pitié.
Titi. Papa Dona m'a tout bolé hein. Ça tout la bonjour. Oui, linga bna lelo yo tumbolanga. Bonjour Sarandé. Ouais, bonjour Papa Dona. Bonjour na bande nyonso ba otala biso partout dans le monde. En tout cas, lelo bnande lelo hein. Lelo bnande lelo. Mettez ba Dior et bimi na misu donc ba vie claire va Dior aux yeux appuis. Donc lelo bnande lelo. Biso pe toi na arena GD. Yo seka biso boye pomni ko papa. Ah, ça bien. Vous avez dit Arena GD. Na grâce à sous les Kauka. Bato ba Hollanda arena direct à terrain GD. Mais obi que tina oya pena boti na oya en esprit hein. Est-ce que na kuta Sarah chez Ako na oya mbate. Oya mbape na oya en esprit na boso na kuti était je rentre comme ils appellent week-end na oya en esprit. Tete na faza ki na zaya olala. Biso za nga za nanga. Ça yo zaya mo pe ya olala mais so mon appel manqué na ngo rappel la radio ko rappel tenene. Ah dona pom ni nanga ko dona. Le biso to na concert ni nanga idona pom ni. Saratola. Ouais. Tout le monde une forte délégation. Bamanik de John Baké, Baki Sinjora Baké. Et puis tout le monde fait quelques-uns. Boukete Botikali. Est-ce que pouvez-vous éclaircir les animes et déranger Bino? C'est normal? Et ça comment? Bon, en fait, déjà, liste, on a la liste. Liste, on a la liste. Ok. Quand on a la liste, voilà. Yo oboya kututona chelo na maniki oboya kati tango tenya ku maniki na Kisinjora na bia rien Kisinjora rien na nzi Kisinjora mtaeka sikoyo achela ka liste bato na tuna lobaka ngoto baki donc bandeko bakete eza na ngote ke 12 topende nini te ezaka ke misuba yaki na ba passeport retard très bien misuba yaki en retard nde ezalara Babanjo benga bato mondo benga ngo zwinga teta mso benga siko ke yaka ambassade voilà yaka ambassade voilà na yo mon appel na ota mso na 12h bato ya bakota ki voilà donc eza ba démarche administrative est vraiment genre compliqué et surtout que mutuna mtala na passeport na ina ndaku moi ba chela empreinte ezate donc so nga na komi liboso dans le bâté ah tout ça pena aider to chela aider ba empreinte to zelae il faut y moko moni et surtout que nga na uta opé exemple moko nga ki na rendez-vous na Schengen na ina rendez-vous na le 27 novembre na kati ya voyage dans avant pour na rendez-vous na ki le 19 na komi le 20 ba rendez-vous nyoso Schengen annulaki donc monique le ça sous ces actes il faut bander la procédure c'est un rendez-vous à 0 c'est pas la peine donc bango pe bazaki victime wana ya ba rendez-vous annulé et tout ben fallait le roi fallait abunda qui pour que bande ko ba sous rendez-vous ba kota ensemble mais baba ba to ba kota ensemble ba msu ba kota ki ba msu ba kota été donc ba kota été je pense que ba ozana ba on ka visa mais pour nous na arena ndeza passe ba visa ba ozwa ba idor on a ebika ke idor na tonton bev ba ozwana bango visa mais ezala arena ya France déjà elle qui omoni peut-être ba kokota na wa Belgique peut-être Londres donc ebanité mais sinon ba 12 wana ezate et puis nengo ucholo bananga kinga katia kutu yo na okutu tete nga okutanga ponga la liste to na tangela kao nga zalati na lobana osonga na okende na okena ndenge na nga donc na zai na rendez-vous na nga non mais ça bon je sais pas ce qui peut-être au meka qui un peu côté la mode ba différentes émissions ntina ba page ba polémique yo zala qui parmi batu oyo babanda qui ko poster bodaki na ba miniature ba bilongi batu yo pozala qui parmi que ça va pas en oui ça va pas en délégation okende oui bon peut-être ça na wa ba penser ba tout moni bato ba otala kaka ke Sarah pe a soutenir un frère na e à cause d'un pénaliste mais na temps normal pendant un cadre boulot ba respectera bato ba travailler sur l'artiste ngai na penda warrior te voilà nga penza na nde leki ya fali
mais ba sœur na biso na ba frère na biso wana ba pona soutenir Fali bandima ba pesa bango identité ba journaliste warrior tout ça là et so elo moko il faut bango na isaka otinga ba noni so Jaël azangi place et que nga i visa ba pesa kanga na opia Jaël asali voilà akene na place bato bazalo ba Jaël okete nga confirmer bato que Jaël okene aloba na bato Jaël okinda otika muto makambo ezalaki que bato musu ba check na ba main couper bato musu ba loba te faut ba couper eza na bato musu ba ko kanga bango na aéroport ba ko lekate deuxième et ko bloquer bato musu Jaël aleki hein siko to moni pena njili pena esanti bato tout ba leki siko zalaki nini ezaki préparer puis papa omoni botika ba grimace omoni dossier tie comme ba affiché na aéroport voilà Mon dossier, tu sais comment il fiché au aéroport, il fait un dossier grave. Un dossier grave. En dehors, il y a un dossier grave, il fait un dossier politisé. Très bien. En dehors, il y a un dossier où on fait ça, il y a et puis la preuve n'est palpable. Est-ce que l'État français est baillé un dossier congolais? Ndenge Congo pe baye ba dossier ba journaliste na ba musicien ouais bayebi ke ba batuma ba ko finga na lelo ba fundani lobo moni bango ensemble yo magistrat au BBC caché na yo BBC carrière na yo BBC réputation na yo parce que koti na buzoba ya ba musicien na ba journaliste donc eza dossier moko ya pasi ba afficher la mutu na aéroport eza pasi aibite abomine pété donc c'est compliqué ngana ebe ki ba le kana bango pepele même Alexis pe bakanela ki oui quand les katé na batérité yé wana leki na DG na minito bandeko bana poto donc je pense que bato baolo ba ki fallait nga pena zala c'est bien ça ba penser na bango ba kotinga na kacha ba penser wana mais na liste za o natangaka yango batu nyos tu bakei donc fali o alakaki yango sa nini akokisi bande komi balé o bomoni bazuité ba ozwa visa mais bozande na arena. Est-ce que ça va déranger bande comme ça ba kité o tomoni ba zu visa te ba pardon ba voyager est-ce que déranger bango? Et déranger bango te parce que ba ebi vérité. Très bien, OK. Oh déranger les araso ebi vérité te que ba beti au 12. Bango ba ebi sko vérité. Mais ce que ba commentaire na ba émission écoute bango ba eza na on eloko tout ka mututé. Papa, ya eloko tout ka mututé pas fali poto eza. Ata beti concerté so balingba tindo poto ba tindo ka poto. OK. Sous les cas où kaza na so que les poto o lukelo ka solution. Donc en dehors ya arena, to ya ba 3 arena oyo. Ba na droit ya ozwa ba visa na bango ba ke pe poto. Ba ozwa. Bonsoir, tu évites le fallait au sana bango. Peut-être au le capo babi ko ke bosser au commentaire bango ba keka arena ya bango tu évites ce que ezani. On se comprend. Donc moi je trouve que ba yebi o baza, ba yebi boulot na bango, ba yebi pe coin o bango ba telemela, ba yebi pe artiste na ba valeur o ba soutenir. Ba ozana bango décider. Donc pour nga na rendez-vous na rendez-vous avant que tu ba ko annoncer, fallait annoncer quand même ba journaliste. Na ki na rendez-vous donc ba rendez-vous nyonso presque tous a annulé. Donc pose ba rendez-vous à briska suka oyo eza ce que ça rato là tout le monde peut téléphone ka vie de la forêt peut être rendez-vous qui peut annuler. Tu éviter mais et le miracle ni ce qu'il fallait à Salim Malamobo pa ils ont mis notoriété. Mais franchement faut respecter. Rendez-vous ils ont mis KT. Bango bazu rendez-vous te bango ba coach ambassade lelo bazu passeport visa lobby. Ba coach ambassade lelo na 14h. Bazu visa lobby na 13h. Ba pesi ba passeport. Donc un jour on se rappelle traitement salami kam comment on se rappelle que des gens qui n'a pas entre-temps traitement ambassade et ça à 14 jours. On va répondre yo. Bango ba kotisi lelo na 14h, bazi lobby na 13h. Oui, mais que tout ça qui n'a pas tout sous tina ba soir na ba grand soir, comment il va désespérer. Désespéré parce que ba ota non rendez-vous e bimele la wapi, rendez-vous. Miracle ligne au Salema. Et puis ba ota la en dehors ya rendez-vous. Ata ba bengi biso to tika ba passeport, traitement dossier ça 14 jours to raté arena. Donc to ozo visa mais to raté déjà arena. Bata ka brebi comme on attend asuka. Téléphone eleli miracle salami. Et puis to ka ba et puis to ba kota ki ba bede ki ba ozwa. Mbala mo ba billet sombami Air France. Ko so ba kota ki ba placer. Air France ba kota ba placer na avion. Te wana fali te.
Voilà Robin a Air France et mon hasard. Il mon Air France en vendre. Par hasard appelle la Fali et mon Air France. Vous débarquez dans quelques personnes. T'as mon Air France te donc. Ma quoi nga benga Air France. Et là il bon mayangola. Ya biso mikolo ko. Nga Air France. Comme kate comme tala biso ndeto zabo tala Kofi héritier Ferré. Bino batu bozana batu na ba France bo benda bango matoyi mabeza boko regretter batu na bino nyonso ba refoule bango na Afrique bo pekisa yozo mona bana wana bazo banga Alexis wana zolo bakunda oso tinda batu on sait que ça va te mettre mais c'est pas bon hein, ça va bien. Macron benga Air France pour na Fali. Oh avion so eza okende oh eza ok soki wapi makoso abengi bango bo changer ba passager ba changer de session ba yo zo batu ba Saratola avançons alors bakoko baloba mokolo nangonga bakosela ngo makambuti heure na jour bakosela ngo makambuti to loba le 25 novembre le 25 novembre oyo kikolela kisinjora tozoya wana enfin le 25 novembre, Lelo. Jour J-0, Lelo. Fali Azobet à concert à Paris, la Défense Arena, Lelo. Marambutu et ça, la Lelo na France. Boké, tu n'as bande, na Marambuba, tout basoya, Lelo na France. Déjà, au commencement, va nos côtes à Penza na Marambutu, tout Panzantenke. Moral, les années, Saratola. Comment on a moral, il y a warrior. Moral y a Fali, moral y a chroniqueur, moral les années parce que Léo. Moral est bien. Fali déjà côté Mambaba concert na bien organisé. Moral est bien en gamba Fali, moral est bien en gamba fanatique. En tout cas moral est bien. Est-ce que mon soda n'enga otambola na arena wana? Mila zana arena. So lingito yambola njili ngape na ozalanga na aéroport mikolo nyonso na nganasba nazuma poste mon aéroport wana pour na ya maraba to ba uta la France il faut na filmer ko ya baka ya pamba te na ko filmer na zo annoncer bato bandeko ba nini donc na ozala wana pinda wana de ba singa ke soki ba kotisi ba combattant na kati avion refoulement ba obenga ngamba moto pour voiture au kamana bouteillage chaud tana zokoma to akana caméra bon kabengele luza kwenu refoulé todo tanga bango liste dimanche ko na sitato refoulé donc mutu na mutu famille na ezo ebake ya zongi sasa to tika ko benga ya na numéro à France to zana ide na Kinshasa donc en tout cas moral est bien déjà ezo monana na ba fanatique ezo mona na motivation au mona arène comme il oka place à kokelo sambela nzambe matin midi soir et comme on dirait comme site touristique batu bazo yaka wana kokanga donc mutu tout na minute po to mona kwa na France fuka ozana okanga photo na arena so kan photo na arena te to komi na France te o komi na no fa yo ebiteke ba jali ba kenana na bagage balala te oh yo tala ba vidéo na bango mona ba valise da otelenga na libosa arena yungane ba koma la te ba koma ba arena kaka boy na ba ngana ebike muso akomi France il faut qu'il y ait un Tour Eiffel te tour na ebisio que arena comme au cas site touristique à confirmation en tout cas so lani oyo Versace Luisa Kendaki akangelo photo na Tour Eiffel yango na mituna ba beso auto kende ata mutu mote na mona Tour Eiffel ba ko sabiso bana Paris te tonde kasiti Tour Eiffel est changé désormais okangi photo na arena te en tout cas en prototype vous en France te Tour Eiffel est comme inspiré c'est parce qu'on nini ça que événement il fallait batutu ba ke France awa muta kangi photo na nanu te na moni mutu na Tour Eiffel confirmation journaliste na biso mama Rachel Kisita kana arena na confirmé kana France ka na moni na arena na moni ça la reportage na arena arena comme site touristique le kola Fali arena et botoli t'es inspiré Mikolo son te on inspiré pour ba sentir yo koza na poto
Arena. Peshanga kangi photo wapi. Arena. Yango nde makambo te na bango moko bato bavanda na poto bakomi complexe mona ka mutala muke bon matin na tongo gare na mutuka ya nyatanga na mwelo mo a bona mami lela Arena kaka Arena papa mami lela yafa Arena kaka na ebisio ba papi mboma banati lokole. Alors Sarah, qu'est-ce qui fait que événement a fallu et ça l'a considéré tout le monde a tongo déjà boyé et belé à bambila ba montar na ba cheval na ba mituka ba mai. C'est comme si ça événement à français. OK, c'est événement français, des événements à congolais. Et ça pourquoi Congolais oiseau respecter mibe quoi France. Congolais au moins toko ke biso nyos tout poto hein. Toko ke biso nyos pe poto ango. Mais considération ba opesa nga na poto na ba opesa ils sont différents parce voilà. Que nga tiki ba print na nga na poto. Très bien. Yo za ba print to ya ka visite l'aura visiteur OK o kangi ba photo tengi ngi te nga ce qu'on a kota ba bureau administratif na sala effort na futaka impôt na sala info na sala raboé biso ba contribuable français biso YouTube ezarapi yana États-Unis siko le roi la lia mbonga YouTube pour ni tena que no ko enregistrer officiellement boina futaka impôt. Très bien. Ce que on a quoi déclaré en Amérique, on a déclaré parce que on a foutu la taxe. OK. Néanmoins on a fallait respecter la loi française, fallait foutre la taxe, foutre la nyoso, enregistrer, la notoriété et puis conduite naie autolobara en Amérique, social security naie est correct. Très bien. Donc dès a casier judiciaire. En Amérique, il y a social security. En France, il y a des arapés. Donc, ce est bien. Sécurité sociale. Ce est bien. Au moment que il y a nini na opé aux allez lever. Vous comprenez? Voilà, considération. Vous allez lever parce que so ba net in États-Unis so ba checker ka SS number na yo so ba checker ngoka ba monique. Bah oyeba ke kutu les États-Unis à partir à permis nao ba ko yeba ko za ba problème na justice ça permis de conduire permis nao kaka ba oyeba na droit de licence nao ba oyeba ke oza un problème au kota prison une fois au brakaka au salaka ka so ba checker number nao wana ba découvrir makamto ça en États-Unis donc fallait sikoyo ama boko pembe na mboka wana aibate abetate aviolate asala le côté nde batumsu ba komi kolela lela ba concert et le côté donc à part ça notoriété nae na succès nae ezo faire partie na respect au ba pesi na considération yami baleza producteur OK il faut à la fort yami ça tout ba billet kama surtout makama ba billet wana ngai na ko Louis salle nanga oyo eza en droit 100 personnes pour yo beta concert mais avant katikati ya ba jour à concert et coca yo lekisi katikati ya salle c'est bon très bien concert est comme annulé na point ni producteur face à la force producteur on est face à la asa reconnu comme producteur na France et c'est à produire ba événement pays ya minene OK il faut à la certifier en France comme producteur à foutre la taxe à foutre la nyonso producteur en nengwana za reconnu na France et a pas si ba annulé ba concert na loba yé mora loba bo annulé parce que billet était raison voilà. Donc je crois que fallait azo mérité wana moni ba congolais ba respecter amibe ko mboka baningate c'est important oyebi ngai les États-Unis na pété so batu ba fraudaka OK na train mais jour mo na la que ça batu ndenge ba fraudaka oyebi ka américain otalanga américain otalanga ba soudana ba américain parce que na sala sembla ya ko cha carte nanga na bi ke carte nanga Congo elekate po ekata mbongo na check carte na cha otala pene na check carte ekata te na kesko yo pona meka koleka na kole mutu atuninga kaka yo oza outimboka ni na identification na bisenga bina uti Afrique na check carte nanga ezo lekate apa fungo elinga gratuit abileka afungoli a comprendre que na muta awate très bien pour muta awa ko sala mamosali bango ba fraudate bango ba somba ba carte ba 1 mois OK aleka ne kaka kota kabima nango afuti 1 mois na $20 azu carte na soit comme na métro a check carte efungwa mi akei
atie carte efungwami aleki. Vous comprenez? Donc au moment que il faut respecter mboka batu nengo kuteleli yango. Tala neti mambu jiba sali. Jibe na sentiment na elle aura eu 2 ans en Amérique. A eu ba danseuse a kotika bango. Ouais, atiki bango volontairement. Tant otiki bango volontairement, ko féliciter za mabete. Au consulta qui n'a pas autorisation tika bango. OK. On y ba respect ba mboka batu. Kayango na oyebisa oti. Est-ce que bi ke fali tangu nani oyo atikala ki ba mission no ba to tikala suka awa après Bercy. Fallait futa mbongo na Schengen hein. Mais il faut fouta. So batu ba kimio, faut zongo ya ko signaler l'ambassade que na kenda ina 10 personnes, 5 batikali 5 ba kiminga, bango ba webiso procédure au sala, ba webiso na montant ya mbongo futa. Sko jibe atiki batu na volonté nae et puis asale on a des missions au bako traduire ngo bako tia en ambassade. Après visa na etango ko expira ko senga na ambassade ba pimeli comme que main noire. Pour mi coller comme ka main noire na linga na e ba main noire wana za nani. Ba bosani ke wera uto sala trouble na batu na Schengen récemment awa. Tango ba pimeli visa e comme main noire. Fabrica sa memari ba merveille ya mado aux États-Unis. Batikala. Bakima, est-ce que kenda ko signaler l'ambassade? Tango ayeba ya opc visa ba pimele ba pesi ba jina PMF. Main noire ndeni ba travailleur no bazui visa. Main noire te. Héritier côté aux États-Unis te. Yé pezala ka main noire. Main noire te. Eza procédure ya moto na moto. Respecter mboka ya batu na mibeko na bango. Omoi tango ba pesa biso visa ya na ba condition mo tango ava tout ça demande wana ba lobaka. Tango ba condition wana balingi boité respecter. Ba pesi o visa na bango ba bi kota bima yo koti o tikali. Tikali. Non respect et engagement. Oui. Donc nyonso wana ezo compter ba musicien ba zozo ba mikanda na France. Il faut yeba pe ba zuela mikanda na ba procédure nini. Voilà. Est-ce que ça va na ba procédure légale? Ba samba na en France te, ba funda bango na en France te. Donc tout ça là ezo compter notoriété wana ndeto lo ba casier judiciaire ezo compter na bamboka ba paya. Congolais respecter ba mboka ba paya te. Voilà lelo fallait comme na main noire ba congolais nyonso. Merci beaucoup. Ba bosani ke muta simba ka Schengen. Wera na madame Catherine. Madame Catherine. Bato ba bosani yango. Mais lelo komi main noire. Main noire. Et là on nyonso bato ba osala soka sala lelo on est que simbite. Main noire. Main noire on a. Fali. Yende main noire. Alors, ya zolanda batu partout hein. Main noire zolanda tina ba concert. Je pense que annonce nanga déjà y annonce que tozo mekampe ko décortiquer lo comment na concert ningezo betama déjà balance et salami to moni na balance et salami ba makambutu ndengeleki. Alors, il y a nandeko na biso moko za congolais à la page naie, il y a polémique, page naie, il y a archive ndombolino. Américain peut éveiller conscience, il y a des Congolais. Américain peut éveiller conscience, il y a des Tutu. Na moni pe na jazz kavul pe américain peut expliquer pe na tableau boy. Que fallait azobeta na Paris la Défense Arena. Oui, c'est bon bien. Mais tellement totalité à ça loin à la 40 000 places. Et malheureusement, fallait azobeta na 40 000 places, azobeta na 20 000 places, c'est-à-dire bakaboli yango kati abeti 40 000 te abeti 20 000. Est-ce que et ça contradiction et continue à moment où ba souté fallait obeta devant 40 000 personnes ou bien obeta devant 20 000 personnes. Oyebi ke Congolais sa réfort ko mazoba oyebaka muto sa l'effort ko mazoba. Ouais, biso ba Congolais. Comment ça? Tout ça réforme à Cassi. On m'appelle Mouto, c'est pour mon nez. Faut na koma kazo bapenza angaye. Bon, c'est la zoba. Yo no ebiso. Anga funa koma nda grand zoba. Congolais c'est pour mon nom ça l'effort à koma zoba. Papa dona. Les stade de martyrs. Très bien. Mon stade de martyrs. Tout ça ma billet électronique. Oui.
Ok na guichet, ok na station, ok na boutique mon. Ok na bar. Bar au footy. Oh mais là 4 bouteilles à Castel. Ok na supermarché. Et puis bah mité à ma bé hein. Bon imposer mon tout coup tu poids habillé. Ah! Oui biké. Qui ça ça? Et maman c'est là batu banalise hein. Donc net ngana mela na ngate me ba imposer ngai faut mais la 4 bouteilles pose habillé. Ah! Yeah, pardon, beaucoup m'a modernisé, pardon. Ba billet tout son barata en ligne, attends ba M-Pesa, na ba Orange, botier biso à l'aise. Internet c'est mais attends ba M-Pesa, attends ba Orange Money. Po, oyebi kana ki chassa nde ba yebi valeur à document na téléphone té. Oyebi nga so na se na coach Amérique. Vi na nga nyonso koma na téléphone. Téléphone do tout. Téléphone na za la sa la seule au mona. O na tambo na passeport soki nini té, na tambo la nelote. Na ID na ngana za na na téléphone na tambola ne lote siko so komika place moko oh nini twi téléphone o scanner leki twi siko yo kana kongonde o mona fere na sa moi na mutoki na aéroport fere akangisi ba papier loka bible na ba passeport fere basi tout ça de ça faire té tikala bossa na zongi a té da kadisi té po vidéo à souka la moni fait retard. Kankangi va passer pour babiller. Est-ce que zalaka? Est-ce que zal passeport et bima na immigration ou bimisi passeport ba betele au sorti to entrer aux zong si na sac au siminzi ya motema. OK. Billet so komi na avion ba rosala nango eloko moko tenga kanga ka site nanga na mutu so na vidéo site nanga na mati na kyo vanda. Siko fere azana nuana kuna komi ndenge nini te nini na bosani na zongi ate na kanisi ndeta ontolo baba kamba ba ya ba billet Kongo to tikalika na système otambola na ba papier baninga ba tika makamba ba papier nyonso koma na ba téléphone billet botika no komelisa biso masanga potoko ta stade pardon botika makambo botika oh meli 5 bouteilles bonus billet tekelanga ka billet bozo détruire batu tekelanga ka billet na sombi ata na M-Pesa na Orange Money ba télécharger billet nanga ta na koma na porte na lakisi na koti siko tozu sala munene lokola arena 40 000 places 40 000 places et tekamaka en ligne ba vérifier ba vérifier nga récemment ta na ngana somba billet na kutaka place à verre et au téléma puis na suka et au téléma la place assise tout ezaki déjà dans ces até ba uta ko fungola kutu business kala mingi ta ba o bana mbongo nda ba o bana mbongo ba fungola ndambo ya business ba fungola o azana mbongo asombi azana mbongo asombi siko totala na internet toto yo kandombolino o atikala ta mukolo moko te ko organiser événement munene lokola arena toto yo ka jazz kavulu oyo akenda poto na nzela bakata a maîtriser na loi française te to yo kanani ne bango peut-être ne ba vraie source ba source wapi parce que ba billet arena eza vendu sur la toile. Tout le monde peut contrôler. Oyebi kana Congo de va contrôler te mena ba poto et le rognon c'est ça contrôler l'internet. Bakanga faire moyibi awa. Facebook ku tezo contrôler. Sera tout la falité. Kasi na solo bati. Nyonso lelo libanda ya mboka et comment contrôler par internet. Nyonso eza lelo monte ba eza nyonso eza contrôler l'internet. Oh, na robeta Zenith. Oteki combien de billets ya to kene ko checker. To si to ebinde ba chekaka. Donc congolais nyonso ako checker arena. Congolais nyonso ako checker arena. Aoyeba na minute ofali atikali na combien de places au fateka. Mututu aoyeba. Mais au mona congolais osala fora koma na ezoba ya olobake. Bakaboli salo wana katikati. Na preuve nini o ezola kisaki bakaboli salo wana katikati entre temps tota neti ngana oso to kotipe siko to mona ba place. Donc par rapport il y a nombre de billets au était kami plus de 20 000 likolo mais bazoloba que place ezalaka à 20 000 places est-ce que batumso basomi ba billet wana fallait que tu publier ça là on va filmer ngo mobile batu batala tout simplement ba détracteur bozangelo ko lo bana fali bokenda ko simba ba combattant ba mesure ezwami siko bolela nani
bolela na nani? Oh, ba combattant ba soki si bango. Ah. Te, ouais yamba comme France, on sait pas ba cher. Ouais yamba ya chukia comme France, vidéo on a monde te kimi. Beaucoup tu as comme France. C'est là romona. Romona ya ba olapa, kombe zokufa. Fali pena zo boma komba la poto. C'est là obona kombe zokufa. Ndule zonga. Ndule se zonga, abeta Bercy. Bangonde bateka ba biete. Ndule oyo zo lo efo zonga la poto. Ndule fali asa zongisa ndule tanga betaka Bercy. Batunde bakora koteka biete yango ba concert ezala kanile. Ndule zonga deja. Ndule zonga na poto ka tango Bercy beta mara ndule zonga. Soki ndozi oche sal na ranger teka ndi poème ezaka teka billet so oteki billet et que producteur na ezate que o mécène était producteur légalisé comme un producteur na France au bêta concert. Voilà, Sarah to mika un peu et lokozo ils ont dérangé vraiment comment déranger vraiment Makasi. Arrivé à bande ko na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse na France, tout le monde comme nous déranger ba to mususu. Comme Jaël, tu as comme directement à Bandi qu'on s'apprendre dans Kofi. Alexis Wechi, ainsi que les autres, Manik de John, Kissinjora, Bamakambu Musuku to baloba arna kisasa te bakeko loba kuna na France. Et directement tout le monde petit frère Yakofi a réagir. Sandra Kazadi. A lobby directement na fali akangaba mouton na ye. Pour ceux qui a kokyo kangabangote, ye Sandra Kazadi a s'en charger directement na fali poupa. Oyo attaque Kofi, olomide a kokoka ko calmer Sandra Kazadi te. Ceux qui a bien à s'en charger na fali poupa. Pourquoi sikoyo bandeko? Oyana ni yasika. Nini yasika Sandra Kazadi oyana pour na fali. Il est sûr de lui, c'est pourquoi il a écrit ça. Te yasika te PD. Et le bama déjà. PD koute umeli titre wana. Titre PD umeli. Toluka te esara swelo te. Faut titre mususu. Titre PD umeli nini susu ba ofinga e. Mutabaki sipe umeli alia tata na ina mama na epe umeli. E umeli ti. Bana ba parents fali ba kufe umeli. Ozomona te. Tenga sko na luka elo ni asika Sandra Kazadi oyana ngo o eko choquer fali nde na réfléchir nde na za. Biso vie privée na nana sa fingama lesbienne et umeli pe na kombo nana ni susu mutabakisi wana pe umeli ndumba na boulevard et umeli ba titre na tout bazana nana zana ba titre et umeli bomi rappeler déjà ba jiro ba tubago ya te o te la rappeler ben jiro ezalaka déjà oye umela babenga nana za lesbienne nana za ndumba na boulevard nana ndoki nana boy ben jiro wana nyonso eza e umeli na banzoto na bango fali pede mutabakisa boma papa na ena mama na eza de na nzoto fali e umeli yango nazo réfléchir. Sandra Kazadi akoya biloko nini ya sika po biloko oyo ezaka deja siko biloko ni ya sika oyo Sandra aolobaki na osa charger na fali oyo ekotroubler fali nazo réfléchir na place ya Sandra soto bi vie privée na makama baniki ngana sa makama baniki pendant 6 mois fali atikala ka fali voilà siko elo ni Sandra oyana ya sika oyo kitanga olobango ka toni ningani. Mais keba ba plan Jaël obeta Kofi akukate. Alors siko pourquoi? Te tokende te que surtout ningati. Vas-y. Sandra ngade na rappeler Sandra, so pa yebite na PC ba mafinga o ba finga abango. Eza l'impact te ba mafinga ne umeli na nzoto na bango ba oluka bilo asika. OK. Sko fa créer bilo asika. Mais est-ce que bilo ko créer aussi mbabango? Mais keba Jaël a reçu sa Kofi AVC. Yé mon ka Jaël. Njora ko sa Kofi AVC na Jaël wana zomona. Alors yé a olobane makambuka o batutu balobara sur fali sur nana sur banana parce que yé batu belé ba bi point faible fali za moi si na bana mais asa longola bango ba point faible nana rasu point faible fali te bana ne ba rasu ba point faible na été a surpassango donc ko finga nana sikoyo tim ko yeso oye ça fali rien oko finga bana na tim ko yeso ya et ça nango pe fali rien mais sikoyo na côté na yo est-ce que Olivier Kofi akoka Jaël a faire face contre Kofi akoka likambango. OK
Donc ce mon abilo musu sava ya lobake fali pekisa ba mouton bino bo banda po kanga bakalite. Bakali à tout moment a loba n'importe quoi sur fali. Pourquoi bozo ko pekisa été? Et la bato na bino bo tinda ba finga fali matin midi soir bo kanga bango. Babi il faut encore banda otala na ngambu na o mabezo uta pia vo pekise pas ba voisin. Oui. Kanga bana na loba ke bana nga tuka boti ko katara pas ba voisin pour dans lingi na nga ba problème ti. Bo banda opekisa chebino comme ça to otala pe na ngambu na biso ate ye tika botika parce que bango pe batiki. Yango moni jela loba ki bidon de bo banda tango to ko ya ko répondre. Jela répondre de Sandra Kazadi. Do amuta ko s'en charger na bango Jaël. Mais Sarah, est-ce que là, vous encouragez que Alexis Wechina, GL Choba s'attaquer à Kofi Olomideba? Est-ce que vous encouragez ça? Non, on n'encourage pas. Mais oh, Sandra Kazadi a sali, ils allaient répéter. Il y a avertir, car il y a avertir, Denis. Si Jaël a chargé dans Kofi, Jaël a travaillé dans Kofi, il part à Zara les Kangunae. Peut-être à soin ça na bazou na bango et ainsi de suite. Si Jaël monte ça mais Jaël a na poto baluka Jaël. OK. Yi Sandra na poto Jaël na poto. Oui. Boluka ebo si ça faire na bino. Pourquoi yo melango na fali que fali so kangi ba mouton na non. Ngamo na s'en charger na yango na tuna eloni ya sika Sandra o ya nango ya kombo fali. Je trouve pas. Sarana tangana no message yango ya Sandra Kazadi. Allo Biboy. La reconnaissance est un devoir de mémoire. Kofi fut un jour ton mentor, ton boss, ton patron. N'est pas Jaël. Tu as aussi beaucoup appris avec lui. Rien que pour ça, tu dois parler à tes moutons d'arrêter de l'insulte. Fali Poupa. Si tu n'attaches pas tes proches insulteurs, tu vas le regretter amèrement. Je m'occuperai personnellement de toi. Je serai sans réserve avec toi. Même Kofi Olomide ne pourra pas m'empêcher ni m'arrêter de t'offenser. Je te mets en garde une dernière fois. Une pensée profonde à toi, Bonnie Liston. Ta souffrance, c'est la bénédiction des autres. Force à toi. Est-ce que tu as combien de âge à Pépé? Est-ce que tu as âge à vie? Est-ce que tu as âge à vie? Que baguette au vieux au cocangoté. Fallait s'annoncer déjà ma casse. Fallait au cocané. Fallait au coca, mais vieux au cocaté. Est-ce que Kofi au quoi harcelé Kofi pendant 6 mois à résister? Bon samba, 1 mois et cocaté bon samba. Bon samba. Et à la mission moto a fingami internet mon pendant 6 mois le rafali. À la morale Yé moi si na bana tomatia ba on a ba miniature ya ba forme et tout. Bana ba koko sa ba crise. Moi si na epé libale koko kufa fallait na moral. Est-ce que Kofi okoka? Kofi non so na attaquer syndicat siko. Oui que Kofi obenga so benga ta obengo. Vraiment syndicat salabino nini quoi. Na sara des émissions Kofi abenganga 2 heures à la late pour na sindi. Vraiment beaucoup tika sindi kimiante. Sko yebisanga fali to sala esko bongona nana ketchup pendant 6 mois. Est-ce que Sandra Kazadi tanga komi a tout ni pas via Kofi que Kofi a prête na guerre. Kofi andimi. Kasi ya bien signé ta Kofi a ko pekisa été. Yango na tuni. Kofi a peki a ko pekisete. Tango retour ya oui que va attaquer Sandra Kazadi te. Ba te belé ba ebeta ba bi Kofi. Ba attaquer Kofi. Siko est-ce que tout ni pas via Kofi? Pour faire que tout na via Kofi que vient na démarrer guerre. Voilà, on déclencher la mytho guerre ya. Il faut retourner ka. Vient na déclencher guerre na fali. Retour ba attaquer ngate mais ba ko attaquer yo via ndima. Est-ce que Kofi andimi? Est-ce que Kofi après yo recevoir Jaël na katanda kunae? Ce qu'on a dit Sandra Kazadi misi matière à sika. Yo le baki ma banjira mais no ki ata na banjira misi matière à sika na suka. Alobi il a pensé à Boli Liston, le frère de Fali. Abi pasi na yo Boli Liston et sengwa bato mususu.
C'est-à-dire là où il est, il souffre. Bisengo Fali. Déjà, débat on est à faux débat parce que ngai so na bongi na vie, naza obligé de bon sa famille mobimba. Le salut est individuel. Mutuna mutana nenga tambusa vie nae. So tozui 5 ans passé nga na ki na souffrance mais na ina bana papa na nga ba vivre peu mieux que nga. Mais lelo na nga peto msusu na peu mieux que bango malgré bana ba poto. C'est compliqué la vie, c'est comme ça. Donc jamais so yo ba boti bino 10 yo bonga donc olingi batu nyonso wana yo koma ko bongisa ba vie na bango te. Le salut est individuel. Mutu na mutu to botami tata moko mama moko to botami ba mapasa to botami mukolo moko mais to lala to lota ndoto monte. Très bien. Jour chance ko e sourire nzela monte. Donc boni so aza frère afali aza pauvre to aza na vie a pasi aza na prison aza na mais il faut boto na combien na prison pendeni fali fa buka mibe kwa France parce que frère na ya na prison déjà maramba oloba wana e na ngona sens te ke akoti sineka boni na mbuzoba akoti kombo aboni akanti choqué fali nyonso ane faire partie na vie privée to finga batata tinate ande kwa fali vrai ou faux ba odo bima o tina finga ka fali ndoki vrai ou faux et boma bango te fali azara fali donc sanda kazadi ba place ozoki osimba nga na simba ngo déjà na ebi esara sou fali note te salarié ça na ngo rien et botambu matin batata tina na simba. Oh nana na simba oh bana donc ba point faible a fallu wana tout consultant. Oh aboma papa na ena mama na ena simbango. Donc nyonso wana to simba na mona ngelo ka sikate ya kotika boni ane na prompte. Déjà mutu so a se retrouver na prison fallait te mutabaki bokanga ebo tche na prison. Peut-être atambola ki mabe loi française a respecté quitté. Loi française respecta quitté a respecté loi française te. Et Mibé a se retrouvé dans la prison, rien à voir avec son frère. Son frère fait sa vie, ça la carrière, Inch'Allah, vous comprenez? Donc, na lobaka na Sandra Kazadi, est-ce que tout ni PPP? La vie à mon pao. Parce que, guerre yozo déclenché, bokang samutute. Batu tout bako utiliser ba force. Musique eza, musique. Au fundi, ba nini? Ba contre. To contrango. Bosali to sali. Siko na nyonso wana fallait ana moral. Est-ce que otuni a vie à Pépé que guerre on a signé Pépé zala fort retour est-ce que Sindé okoka? Sindé okoka Jaël. Sindé okoka Jaël a clashé matin midi soir. Ah. Suiba okoka na bango ah. Parce que les lots, on ne mâche pas les mots, fallait en toute catégorie. Hein. Fallait les lots en catégorie tout penza. Alors c'est pourquoi c'est pourquoi lobby Sarah. Fallait Azali toujours encourager le mal et soutenir. Azo encourager bango. Azo penda nga penda na avouer. Fallait azo encourager batu ba fingaka. Fallait encourager bateau ba fingela ke batu et puis a fouti bango a même bango poto mutabanda ngo eza falite so yé mutabanda ki ngo gloire à Dieu mais loko les salamaka yo bossa une équipe nationale les ara gérée par héritier matin midi soir Karina au finga fali lora likangu na lora camarade na ba sepela na ngoti yango etala ke Karina sala ba voyage belene héritier ezara pourquoi a au clasher Fabregas a au clasher Fali et bandi na Fali te en tout cas fallait zo soutenir batama finga penza talaka ba pesi gel 4 ans gel ambassade de Tika na nyona ya inane donc azo soutenir ezali kamba bomba susté Fali penza azo soutenir parce que eloko on a moni son casa de réagir to moni qui s'injure à l'équipe na TV pour na koloba ke bakanga e passeport que ça na ngoma bakala ko bosala na papa manikale ki azolo papa oboni leo na koloba ke ba mission nyonso o ba pimela batu poto ba complexé à poto oh oui oh siko ti fallait memi bato wana nyonso ta pesi bango ba 4 ans na ba 5 ans ayebi ke bako balukele pe lelo lobi ma pesi bango oui fallait être conscient toi na bato ba double discours pe belé wana ti siko yebsanga mani ke kutu soto zonka sima muke yebta loba o fallait da yeso ba kiti la France a olia na succès est-ce que fallait atali yango amemi qui sinjora
potoka muke fallait mixer que potoka mixer gucha potoka pas wata leye allez fali à 50 ans. Donc ça montre que je pense que ma soeur na ba frère na biso na fallait même bango poto parce que ayebi ke ba nyokoli bango na ba musicien pour na poto. Musicien ko nyokola commission mutako finga a commission mona bitinda a commission porte-parole a commission lidobi a commission nyonso mamemi o pe poto te. Fallait talika bi ba sero vraiment ba yo nyokola bango. Ba nyoko mi pe batamboli na ba orchestre belé. Poto ango bazwa ngo ya cadeau une fois pour toutes. Ba yango wana bazui. Est-ce que fallait mutabanjo me mabata mafinga? En tout cas, fallait azo soutenir na bata mafinga. Lukuta mabe bango so ba wanga na lobi vérité. Azo soutenir et a musique ngana lobara fallait fa comme na ba catégorie nyonso. Ana bata ba analyse, ana bata mayele, ana bato meki ba fingi yo penza place oza oleli. Sandra Kazadi maniki aza hein. Njora aza, Jaël aza. Natenka 3 personnes wana. Biso pe na ba analyse ngaku analyse na nga Kofi alala rada mais Cindy ndalala ati. Donc tango zozo ba décision ya roloba ke ofongola guerre na fali ko bosa na pete ke ba mbo fali wana punda baza serete ouvert. Ba olangwa na poto fali apesi bango na asirata appela edi ba dia te repezete. Et là bango ba bosa naka. Mutoka Jaël ko gérer eza passe. J'ai le coup pexelo na tongo. So ma foute Mathieu surtout qui a en direct hein. Ngana mona Jaël azola kisanzoto. Tala batoka ba Jaël. Tala omoni Jaël. Jaël ko gérer eza moi passi. Po Jaël ba ko bengepe ayoki. A rien so ma foute Mathieu au sala live. A fongola ne caméra et na suka senga pardon ma sali. Ozo comprendre. Ya on a loba est-ce que Sandra Kazadi a tout ni pe a vie à Kofi que Pépé nazo fongo la guerre. Okokoka ko supporter. Non, c'est pas intéressant. Moi je vais m'adresser à Sandra Kazadi. Soki Sandra Kazadi, a se pe na makambu Jaël au salate. Jaël na poto s'adresser na Jaël. Na Jaël oui, directement. Pourquoi okota fali? Obosa na ke bateau fallait amemi ba ebele ba olangwa na poto. Ouais. Donc so meki na fali tala bana vertige poto ka te me bana vertige ba visa na bango ba oyeba ba osana na nini oyebi ke bako peso visa 3 mois oyeba ke la OK la ozoka siko ba peso 5 ans oyeba te ko osana visa wana 5 ans nini donc raisonner na nous faut na sala nini na zonga azana on a ba tout tala ana on a ba trouble à réfléchir et lora ko sana 5 ans na e abanda ko teka ngo 3 mois donc batu bano na kacha ba trouble ba olangwa poto afali yo lo boyo attaquer fali ba se contrôler te au fingi sa Kofi tala wana o même na loba et ça te que o pona lobela ka fali te na sola na Sandra Kazadi mboka Sandra omoni bato wana na minute bana lo yenga poto surtout ça omoni ba visa ba pied bango na momba yo bosa na ke momba ya finga te mais jour ango papa ozwa be mission. Donc il faut faire très attention place au lingo kota na mamba fali wana kenga mona ko s'en charger na yo bango tout ba s'en charger na ote ba olata Kofi na Cindy bo supporter te. Je ne pense pas beaucoup supporter ngo et tant bo luka bo appliquer loi bango pe ba ko appliquer contre loi ozo mona place to okende parce que fallait otika pété ngana ba tour au fali il faut za na ba catégorie nyoso afinga mingi Batu qui est mingi na niveau élévation zambazo élevé il faut ça na ba catégorie nyoso il faut ça la force nae il faut ça la succès nae il faut ça la justice il faut ça la ba catégorie tout faut ça na batu siko lelo o Sandra ondimi na yo ofungo la guerre bon biso za na biso prête net ngana zaka na ba analyse nga finga la ngate mais est-ce que Cindy olala? Alors, est-ce que que manike ye moko abimisa Cindy sans soutien tozonga sima te toke tozonga papa ngana zaka na ba rappel mabena ne comité to bandaka ko se rappeler avant mabe koma Sandra ko bosa na te manike na Kishasa fallait sombele mutuka te logote mais Cindy abimisa Cindy sans soutien Kofi akata Cindy pongi na 4 heures. Vraiment donc baleka quoi vraiment la muka Cindy a sans soutien.
Si ko manike azana on a vertige à poto papa est-ce que on comprend le non ebiso ebilo manike obibisa Cindy akoya motaka alors ça sert à rien yo kende ko consulter pépé tout naïe vie na fungoli guerre yo na mère bokokoka so via le ba koka bravo mais so via le ba koka te Sandra conseil gratuit koyate. Alors c'est pourquoi directement je vais faire un message à Sandra Kazadilisa Sasuka. Nabi Yazawana Bena pour la défense ya Koffi Olomide, l'homme qu'il est, père de famille qu'il est, responsable qu'il est, l'expérience qu'il a. Nyon Sorana Sandra Kazadilisa et je ne préfère pas vraiment déclencher guerre comme tu l'as dit. Et ça n'a pas procédure et belé peut-être à quoi arrêter hémorragie wana mais ceux qui yo les lobby mis la télévision pour dire bah ma campette au lingio lo wana bana rage bango nyoso et peut-être et pelisara moto et après tous nous viendrons ici pour vous condamner et c'est pas important. Donc on le fait comme genre conseil juste au cas pour na peut-être pour tout ce qui a peut-être Kanda et Mati à comme un peu assez contrôler la souleté. Donc, vous devez comprendre et vous devez aussi réaliser que vieux les lois à 64 ans. Via comme on a retraité ma cambouette à 30 ans, 40 t 50 t. Il faut maintenant que tu as la macambou nini. Tout le monde a vu la vision à Sengi, c'est un abisso en mariage. Et ça, dans un mariage, ils ont ma cambou, peut-être il y a l'ibala, ils ont bongo. Donc, via ça, il y a un comparakaye, il y a un guerre, il y a 60, 70. Et peut-être que son ça vieux que non makambu ya vieux ko ya ko déclencher guerre na ba 40 banini son cas ouvertement je vous dis étant que responsable ce n'est pas vraiment important de faire ce que vous avez écrit je sais que vous êtes énervé mais cha vino na mai cha mai na vino pour que et faire calmer et puis papa donna na katio maloba s'il vous plaît Sandra Kaza di foyer bako âge au Koffi a commis nango. C'est ça. Il faut pas s'alcer ma âge naï. Très bien. Est-ce que Koffi a un moral il y a que se tenir devant ba insulte lelo? Je ne pense pas. À ça la Koffi marambo est important pour na Koffi. À promouvoir yaza artiste na yena ndenge oya lingi. Guerre oya zo lukawana. Sandra Kaza dit je pense pas que yo moro na bakali beaucoup ko gérer guerre beaucoup kangote. Et puis yo linga mélanger ba guerre privée na ba guerre professionnelle. Jaël Chaud, tu as exemple net ya Kisinjora. Oazo le la Koffi akanga e passeport. Problème ni za kati. Zela, problème ni za kati na fali. Donc on peut comprendre que ce qui Njora a réglé Koffi, il y a eu des antécédents. Bana ba problème na bango o e salaire ki asanini a réglé. Soto ke pa Jaël la la libala pa Koffi ti lelo. Cindy ozana kimiandeni. Il fera baba la Jaël na place à Cindy. Si ko manike pas les laka. Est-ce que moi na manike les la bazoe bo mwana? Ah papa. Si ko babilo ko na tout. Bon c'est chargé viens. Te au moni ata Koffi yoka dona kolela nanu te pitié. Si ko babilo ko na tout Sandra Kaza da au mona ngote ya ka tsa fali muto. Fallait au gérer les bangote. Fallait longoli bangora complexe à poto ba misie ba nyokola bangote pour na poto ba longa na complexe wana ba sara msana bango bien yanga longoli bango complexe mais batu ba bo sanake na bango tout mutu na mutana ba est-ce que ba Alexis awela moi sin héritier oh papa yo ngolo ba peke héritier azana kacha liste ya ba kombana fali non mais tala Alexis ko koma komi France na wata na munoko ndeti batu mo wazana ba antécédent na bango ya depuis eza makamu na bango privé na ebisio Alexis ba welela mwasi héritier mwasi a poto siko yo yebisanga siko mutu a gérer ba botola mwasi a yebisanga siko ba botola mwasi a gérer mutu ana na façon ni est-ce que fali na liste ne mna fali calculer héritier mais tala yazo kita dozo mona muna mto kita na ba continent Jaël na aéroport abandi na Koffi Jaël hôtel aka na minute au Cindy ba voyage ebele ngeza la nani ye obima nikalo alela nini bo bayiba ebo mwana ngate yango nazoloba Sandra nikepe makambo esanga tena bona ye nazoloba Sandra est-ce que okaramanike okokamanike Njora Jaël wana ba régler ba problème privé Alexa kiti poto ye pa kiti na oye ba problème akiti na wata
Biozomona mutu na mutu azo gérer makambu na ye. Mais oui que pourtant na mito za ruinda. Manike njora tanga zolela alobi na Kofi ke okanganga passeport. Donc à quoi attaquer Kofi sans réfléchir bolongolaka komba Fali pour Fali aotinda na mutu te Fali nenga zana yemo na ebikote ka ebiki ba osa ba scandale wana. Ayebi na epété. Il est concentré dans grand événement. Yamo na zolo ba yebi le tam sa yo tala wa après zaki ndeboye aosutuka. C'est trop tard parce que nde bazana ba oyo ke la Falité. Bango bazu de poto. Ba yo ka Falité ata ba petit bango. Bazana na bakota na makambo ba iti ba data bazana na ba popol ba mo pasula batala ma papa. Ba yo kate. Ngana okeno ka musika te za be mission mo ba periode mo na zo sa be mission nda ma be makasi. Soki ka tata po abenginga. Sarah na pekisi otika be mission zo katele kinanga na ese tata pese mission na sala kala ikoti lelo. Mususu na ebise tata po kanda ka e matin ngalimbisa nga de na sali. Donc au mona ki bako pekisa pe bayoki pété et surtout ceux ba problème personnel et a pas si pour bayoka. Mutoka Jaël so ba bengiye ba pekisa ya bike nga Kofi ala kanga libala. Na o régler makamna nga ba ebise skoni. Pour le place na yango Cindy azo voyager. Place na lelo Cindy a commis honoré. Cindy anniversaire ba oyele ba cadeau ce qu'on so na Jaël la kamte mezo soit passé. Yebisanga fallait à Salini. Njora tang ba botola passeport à l'époque. Azo finga fallait. Yebisanga fallait Salini na kata makambo wana soki njora zo régler Kofi. Njora utolo bawa héritier bomba mabe. Auto botolanga passeport visa ya 3 mois na zoaki. Ba melima nini ya kuna na poto ko bisa makambo bongo. Mai nini ba melima na France. Maya calcaire. Mais comment bimisa makambo na bisa yo? Siko est-ce que bike manike no abimisite? Ya manike ndesko na banga ngo makasi po ezala ba ebimisa batu ba sans soutien. Na bangaka. Manike sera beti biloko na ye alors on finit ça Papa Dona. On finit avec le Papa mission. Dona. Oui. Bango nyonso basala be mission mais bakanga manike. Manike ndaloba te. Manike azelati concert réussi là. Et puis manike mabena e aoyela biso ba histoire akale. Tang ba yibara bo mwana. Manike ayate. Alors on finit avec ça rapidement. C'est ça pena na mutu botika lobate, botika manike lobate pardon. Apparemment il y a un problème na kati ya ba communicateur ya événement ya Fali. Depuis tout le monde va ndeko na biso ba utiki sasa bazawana. Tout le monde a sous présence ya Ken Mpianate. Pitié. Donc c'est comme si déjà moi pito pas le mot le bataille mo Ken moi pito pas le mot bazawana ki ba oso bazaba o bazate. Boso bazaba o bazate. Tandis que bino tout bozana pousser à réussir événement. Ils en ndenge nini. Bon, lobby à Ken non monnaie des combattants. Ken Obi on a commis à sous sens. En tout cas boke tu as lobby Ken ko sekate. Boka ngada cha lelo hein. Boke tu as lobby ezaba Ken. Papa Dona, mwende naza. Atana yokana na des mères. Tozo soutenir événement moko. Oui. To sambe l'église moko. To soutenir mutu moko. Jamais na ko ya na télévision na seka bango ke ba oyate. Bino yo yaka na chemise soki ndenge nini. Jamais na ko yo chola bango parce que ezala Sonia Fali. Très bien. Siko batango bangwana ba epoto Ken kasi monana te. Kasi monana Alexis yewana Mombaya yewana Demer yewana mutamukuse loka affaire yewana. Oseka ki bango wana ba kepoto. Moi je trouve que Ken azo kota na rang ya ba combattant muke. Parce que combattant est synonyme aux motema mabe. Ya lora 12. Et Ken aza boketu na biso a média. Boketu a média. Voilà, ça va basangani bango, basangani na ba Virginie, te Virginie a Kinoa. A okapiete. Basangani na ba nani PDO Jazz Kafulu, basangani na ba Marlène Kasanga, basangani ekiri wana nyonso ba Mige et tout, bakoma ba combattant, lutte contre les journalistes. Bango bakoma. Non mais bino to continue te bino combattre biso parce que bino tout bouta awa. Bino nyonso awa ndi racine. Bo bando combattre biso ndé. Bo komi kuna bo combattre bien. Ici maté. Mesdames et messieurs,
j'avais reçu Saratola pour parler de l'événement. En tout cas, Sandra Kazadi, Talaka ya père, Talaka ya Kofi, Talaka ya Cindy. Ce qui mutu moko lokwa manika bimisa Cindy sans soutien à 4 heures à ça la vidéo. Au télémé on a trop, hein, ça va. Na ebi maloba manike za mabe. Manike, est-ce que bike manika lobaka parti wana bimisa Cindy sans soutien et parti mo exora à 3 minutes té. Cindy aya. Cindy akokata keti parquet. Mais manike sarani suka bima kaka. Est-ce que Cindy a supporté les sous? En tout cas, Sandra Kazadi, Talapnda Kavier. Mambo yozo luke la Kofi ane nango besoin te. On passe dans une autre émission et là-bas ça sera vraiment chaud. On va tout décortiquer. On va vous montrer comment l'ambiance est alliée. On va parler maintenant ya Mambo Nyonso. Regardez-nous, suivez-nous. Maintenant là dans une autre émission sur Toute Info et aussi sur Saratola TV. C'est tout à l'heure, on se retrouve. Et comme il tango topo na molobeli na biso candidate député national Yewana Ketia Olangi numéro 323 on